tojali koluka ejali sera yo mabota maso matemo tema epaina yo tata biso to sosorio biso to nimelio biso to kolanda yo biso to sosorio biso to nimelio biso to kolanda yo yo tojali koluka ejali sera yo mabota maso matemo tema epaina yo tata biso to sosorio biso to ni usola kwa se ye mwana itata mwanda velila twena kindwari bampangise tu bana bamasemeto tulombele ko bampangise to no tutela mana beto mpangise no mulibundu twaluvana kyambote faki Ika tokubike no moko tovana mpangize tokia mbote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bampangize to lulendele kono vwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tuena pekintwari ye ngudise to bamama bau bakalanga bimpovile beto ko masemeto tulombele ko bamama lo tutela mana beto bana beno to luvana kyambote faki Ika tokubike no moko twavana ngudize tokia mbote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela bamama lulendele kono vwanda muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela twena mpekintwadi ye minluengisi mya tata mwanda velela bau bakalanga kimbati lukufi ye tata mwanda velela tulombele kwa minluengisi mya tata mwanda velela lo tutela mana beto bana beno toluvana kyambote faki Pika tokubike no moko twavana nluengi simya tata mwanda velela kyambote munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela semeto lulendele kono vwanda musola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulwe kiva kikada kyantsuka indhangu tutele misanga tata nzambi tata Simoni Kimbangu yondo wakulumuka tuka le 12 septembre 1887 nzambi yantekila kwa nkatu kayenako nzambi inalanda kunimandi mpe kayenako yandi mpe wantsuka tata mwanda velela wena yetu kindwadi kano keneni tuko yekakayo yele mpeko buka kadila ibukena yebukana tata mwanakala kadi yandi nzambi tulombele kwa sedeto watutela mana beto bana bakuta kuvana kyambote faki
Tokubike no moko twavana tata nzambi kyambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela ulendele kutuvwanda sedito wanzambi tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa tusamba entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedito yeuntwadia mwanda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yele mvu se mwane mwanda velela amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre tolanda ki mate na biso papa pasteur mtate yaki abendera kina banzemba bayuda akena mibeku mikana na ya suka toyoki to bomba to salela pona mukolo wana tobika. Le 6 avril dès toujours landela yango président na gouvernement na ye alobi ete
ya kamati yango biso toza na esengo ndenge toyaki kofete le 6 avril biso moko kimbangiste tomoni yango na miso batata balobaki ete totonga Yelusalemi soki totongi Yelusalemi pasi na biso ekosila mupaya soki akoti na mboka na yo batalelaka ye na elongi te oyambi ye tala libumu na ye nde kolakisa ye place ya kolala bongo bie bongo te samedi tomonaki pasi ndenge tomesana le 6 avril tosalaka ntsinzani tosalaka 3 jours feti lokola leta azwaki yango esilaki bato nyonso bakendaki ndambo mpe batikali biso bato tikali nde tokosala mosala ya ntsinzani mpona botongi ya Yelusalemi. Papa Mfuma Ndongo azaki koloba mingi balinga te tokolonga bongo bie bongo te Mfuma Mbanza alobi butu ata eumeli tongo ekosala nini ekotana be ekotana te amesi etani deja te batie na esika na ye moko Papa Kimbangu bongo bie bongo te réunion moko ezaka na poto bango na bango baponanaki bake kosala réunion bamindele kuna bakendaki mpona réunion mpe basala mpe ko basambela batala moto mwindo oyo moto mwindo azalaki kuna na peko na bango nani wana ngai awa na Nkamba nazala ndenge nini nakobenga mandoki na réunion basalaki bazosambela mpona koluka pasi eleki mingi Saint-Esprit amonana molimo santo amonana babandaki basambeli batala moto mwindo abimeli bango likambo kokamwa bango ata balobi na français moto mwindo aza koyoka ata balobi na anglais langue nyonso bakoloba ye moto mwindo aza koyoka aza korépondre bango be ye soki alobi kaka Congo otokoyoka azali te bango bakamwe me moto ya koti wapi azali nani elakisi te likambo ezali na yo eza na biso moko bongo bie bongo te makambo toza na se ya makolo na biso moko tolemba te tokomisa likambo te na suka totonga Yelusalemi nzela si efungwami depuis 88 89 bapapa bazolaki na 5 mois baloba bango moko nde bazokanga nzela mpona nini nzela mabe kamba ya kotongama te kolalisa bato wapi le 6 avril oyo abandaki mosala oyo ezalaki mboka bandako ezalaki awa
7 bandako ya mike ya mabele mbele loyo teke tozotonga Yerusalemi ekokoma mosika oyo elakisi ke ekozala mboka monene yango balobi biso totonga tobengami bapaster tobengami bambuta tobengami batambolisi tolala sopongi te oyo tomonaki samedi tomona yango lisusu te toyebi ndenge tokobanda kosala misala na biso nasengaki $30 mpona kobongisa banzela nyonso kobongisa mboka nyonso ndenge tobanda kovandela ya solo bato bazosalisa biso bazali omona boye groupe mobimba batindeli biso mutuka eloko nyonso tozosenga bazosala mpona nini pasi ezali nasenga lisusu tokopesa bie tokopesa te kote ya bakamino minene eza lisusu te kote bakamino ya mike eza lisusu te toyambaka bapaya biso moko tozwaka charge teke mpe bamindele bayaki tozwaki charge bapaya mosusu tozwaki charge me biloko ya bien eza lisusu te oyo tokomi nango ekomi ya kala baflitiste tosengi bino $5 mpona likambo boza nango tolongola yango tosala ata bobimi bino bato botikali bopesa sango mokili mobimba $5 nde nasengi na baflitiste $30 mpe nazokontinue kosenga tobakisa oyo etikali pelle chargeur tozwi parce que na 5 mois chorale ya Yerusalemi fo akende yanda komema zero na motu bayo kotika nkamba ebandeli ya kotonga Yerusalemi ezaki bongo me lokola tozwi yango kote zelo toza so na problème te makambo wana tosalela yango lombango tobongisa nzela leta meme nayebisaki yeke nzela kolonga nkamba ti mbanzango oyo ya mabele eza na pasi mabulu eleki mingi awa na nkamba mpe fo tobongisa mboka bien pasi ezala susu te tokobongisaka nzela ezala kitoko avant le 27 avril bamama bayaka mingi tolingi tomona te ndenge tomoni na koya na biso ya le 6 avril bango baya kitoko nzela ezala kitoko toyokani ya oyo balingi nkamba etongama lakisa na mosaka si mboka mobimba tomoni tokitisa kamba likambo ezali tokolonga totika kaka koswana totika kobuna maloba mabe ezala te tozali bandimi ndenge balobi bakonflit tolingi yango te likambo ya malamu nde bomemela biso bakonflit ezala te kimi ezala na biso na 21 bamissionnaire bayaki na nkamba bamoni ke elongi ya tata nzambe etali na bato moyindo nzambe atiki biso elongi na ye etali kote bato moyindo bazali mpona nini papa Kimbangu alamusaki ebembe ntango wana mama Dina ebembisaki 3 jours na nzela ntango ye awa alamuki na 4e jour
ndenge mpe nkolo yesu asalaka. Lazare abeli, nkolo akendaki kuna te. Lazare akufi, nkolo yesu akendaki kuna te. Lazare bakundi ye na 4e jour, nkolo yesu nde akendaki. Awa na Nkamba 4e jour, kuna mpe na miracle ya liboso ya nkolo yesu 4e jour nde makambo esalami, alamuki. Sikoyo ezali tour na biso tobongama. Nkamba tovandi ata mabele apamba oniati yango ke na mapamboli. Oke kosokola na mai ya Nkamba, obiki na yo. Na esilo ntango nkolo yesu asalisi moto ake kosokola beki. Mais avant, ange fo akita ningisa mai oyo akokota liboso ye nde akobika. Me biso awa tour nyonso olingi sokola na yo. Bongo bie bongo te. Foto respecte makambo azoteya biso, tozosalela yango na kimia, parce que kozala susu te. Bato babanda koya awa mingi, bakoya nde epai na biso. Tobanda koyamba bango, kimia ekota na mokili mobimba, na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Bika tokubike no moko twatonda lusiamu su tutambuli kwa Tata Nzambi. Munkumbwa se mwana Tata Mwanda velela. Munkumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda velela. Tango papa, docteur papa Bituvi di Kengan, papa Zakwa défendre des thèses na aloba ki boye. Le kambo grand-père sa bunda pe ceci là. So etozo nyoka mabiso tu bato mwindo po bisonde to lingo yeba na biso tatate. Et tango ekoki ete tondi makimbangisme. Ezali bokoko na biso tondi mango pamba te bango babandi koya ezabilaka eloba maka na 21 hours ke mokile koya. Et kosala na biso na Isaïe 60 bogende kotanga na Exode so totangi 30 bomona ke Nzamba lobi bakoko na biso basala tabernacle kilongo yango wana oto tukokota eloko mo ya sikiza te maya sima yango na liziba na Israël eloko ezalaka te bango bauti kuna sika ekomi na tango ete bakonzi Afrika surtout président Sassou Nguesso, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président Joao Lorenzo basangana mintine tonga maka pona bango bazala tout en tout ya Nzambe na bango papa Simon Mbankangani poto tombo l'Afrique na nouvelle ordre mondiale dans le kimbangisme. Moi muke ona kozala nango na question no yango. Et baloba pe liboso discours ya secrétaire bango baza prêt même isiko bako banda biso nde toza prêté biso banani ngana yo to telemia batata pe baza prêt yango batata balobi boy to lingana l'unité pas l'union panzana to lingana to sa mibeko to za na misala poto yamba bango basala bango bazali prêt ndenge baza boy biso nde tikali biso to za na bolingo mibeko misala batamboli bamoni bayebi. Papa Simon a aussi travail moko complet, a une drone à filmer d'une manière que ça la méga sculpture, tout ça pour élaborer communication, vente, Nkamba na image à malamu. Et c'est ngana onde to bongami wana to kende kozotuna. So to bongami tata pesi de anzela na temple lo libaya. Po eloba mara na 21. Voilà mon moké. D'ailleurs, notre professeur allié biloko o ezalaka pe na bokoko na bango passé baza ba descendant na baza na Malawi. Ali yango a reconnaître yango. C'est que bio o ya monia wande ba na posé comme masiko ebele elia mamokili mobimba. Kamba ezali grenier du monde et c'est monani loba mi pa na bango moko. Kamalabadi. Bonjour, Bilomban Songa Naza Sarir Kamalabadi. Son of this man over here. Mona ya Papa Fazam Kamalabadi. So, first of all, when I first arrived here, actually before I arrived here, I was nervous. I didn't know what awaited me. Donc,
pour la première chose, tant na komaki awa, na yeba ete nazaki nerveux, na yeba ete eloni na okuta awa. It was my first time to Africa, Ezali liboso na ya awa na Afrique. and it was my first time to the Congo. Baliboso pe na koma na Congo. And I felt like there's a reason why I came specifically to the Congo. Donc na se sentait que eza na raison moko pourquoi na yaki spécialement awa na Congo. I started to realize that more and more Na bano réaliser yango de plus en plus. as I set foot on this soil. Tant na nyati awa na Nkamba. When I approached the temple Tant na here, s'approcher na Nkamba na temple, I felt power. na sentir nguya, I felt love. na sentir bolingo. I felt, as a student who solely relies on reasoning and knowledge, Donc na sentir que en tant qu'étudiant au to biso to zala basi to yo que la kama ba kanisna biso ba raisonnement na biso. I realized there's a force that is greater than that, Donc na réalisé que ils ont la force moko eleki yango. which is love. O ezali bolingo. And this is what I felt here. Yango ne na sentaki tant na ye awa. So thank you, everyone. Merci. Thank you for your love. Merci pour na bolingo bo pesi biso. Thank you. Comme awa na Afrique. I've seen South Africa, Cape Town, but it's my first time here in Congo. Nazaki na Afrique du Sud et mbaliboso na comme awa na Congo. I've seen immediately the problems. During we drove to through through The chapter? chapter, main chapter. The main chapter. Kinshasa. Kinshasa. Sorry, Kinshasa. The problems, the people, so many people. Donc tant na koma ki And na I've Kinshasa. recognized these problems, and we must start together. More influence, more power, more energy for the change. Donc tant na koma ki na mona ki mbala mo ba problème nyonso eza na mboka o. Donc il faut to sanga na poto mema changement. We are a little group, 15 people here right now. Toza groupe kwa muke toza kaka une vingtaine. But we will come back Mais torozonga lisusu with solutions, na ba solution. and we will bring these solutions here, and to bring more power, more growth to the Congo. Donc to mema ba solution ngo po ete ekoka kosunga Congo etombama. Thank you for your passion, for your Goodness of heart. goodness of heart. Merci Rachidi na zo ta Kuwait. What I have seen here is first the people. Donc eluka liboso na moni awa eza bato mboka oyo. They're the kindest. Baza très gentil. The smile is the brightest. Donc ba sourire na bango eleki. They're the most organized Baza très organisé and the most spiritual et puis très spirituel. people that I've ever met. Donc na nakutana bato wa niveau wana te spirituel. About the land, Kuna mabele awa, I felt how gentle the land is, da a sentir douceur à mabele awa. how giving it is, Ndenge ezo pesa. and the future Pe futur with the people and the land ya bato mboka oyo will provide not just for the people of Kamba, oyo eko pesa pas seulement pour na bato Nkamba, not only just the people of the DRC. pas seulement bato a RDC. It will be the reason for whole Africa, Et vous avez raison pour Afrique mobimba. and it will unite the whole world. Eko pesa pe unité na mokili mobimba. And African Americans will be very proud of you. Et puis It's not for the people. If you see the people here, and you say Africa is so much richer than every country in the world. mais wana eza na oka matériel eza neti awa te soki omoni kaka bato e olasaki Afrique nde eza na richesse koleka bato mboka nyonso. I do not like to travel at all, but something led me here to Nkamba. Nalingaka na kovoyage mingi te mais eloko moko nde ebengisenga awa na Nkamba. We've been at the mausoleum and we felt the spirit, Tokotaki na kati ya mausolée et puis to sentir nguya and we talked with Papa Simon Kimbangu about the prophecy. et puis tosolai na Papa Simon Kimbangu concernant prophétie. We personally are nothing, but we're just here to help to make it happen.
biso toza na biso bato pamba metoye pour na opesa maboko po ete ba prophétie kokisama. And I wish you, the people of Nkamba, the people of Congo, and all the country of Africa, all the countries of Africa, all the best on your way, and we will be here to help. On a senti une bonne chance na bato ya Congo, bato ya Nkamba, bato ya Afrique, et puis nazoyesa bino que biso toza sima na bino. All my blessings and merci beaucoup. Comme nanga Sabine nauti Allemagne. And a lot of words are said now. I agree. Donc balobi batumsu balobi déjà mingi o baloba kinga pe nazal d'accord na bango. And I want to take big thanks to you for the great experience I can make here, to make the big experience with the friendly, kindly people with a big smile. Donc nalingana donc ça merci pa na bino na batu nyusu tukuta na bango na gentillesse na bango. The great energy earth you go on, you walk on. Donc to sentir énergie makasi pe nguya na mabele oso tambola. And the clear spiritual air. Et puis spiritualité o eza na katamboka o. Thank you for everything and good luck. Merci pe bonne chance. Question of Kamba. Hello, my name is Emily Thorner. Bonjour, comme nanga Emily Thorner. And I want to start by saying Delingana banda na roloba. Thank you. Merci. This has been absolutely life-changing for me. Donc expérience oyo eza échanger vie nae. I work as an opera singer and a spiritual healer. Donc travail nanga naza chanteuse opéra et puis guérisseur spirituel. Back in January, I kept hearing Africa, Africa, Africa. Donc na janvier na banoyo kaka na mato nanga Afrique, Afrique, Afrique. I did not understand that the depths of where God was showing me to go. Mais na bano comprendre te profondeur nango isika nini nzambe alingaka memanga. Until it became real, and I was invited. Il s'est réalisé et que n'a eu invitation. You have something so special here. Ozana elo moko spécial au sala awa. The heart and the soul of the world. Donc awa ezali mutema na esprit ya nzambe na kata mokili. I believe that for peace and for building, donc ponanga naondima que pona kimia pe botombami, it takes many conscious pieces of the puzzle together. Donc esinga ba puzzle belé, ba pièce ba puzzle belé esangana. We are but one part. No biso toza elo moko. And my part is with love. Parti nanga ezoya na bolingo. And so I will continue to sing in love for all of you. Donc na continue ka ko yemba na bolingo pona bino nyoso. And it was a life-changing experience to sing on that podium to honor Papa Simon Kimbangu. And I say thank you for that. Donc c'était un plaisir, honneur ko yemba pona Papa Simon Kimbangu. Et So puis from the bottom of my heart and my soul, donc du fond de mon cœur, I want you to know that I see you. dans na limboya ba ke nazomona bino. I honor you. Nazo honorer bino. And I believe and hope you believe what's possible starting here. Donc naza posa bino pe bondima ke nyoso ifo ebanda awa. With all my love. Na bolingo na nyoso. Thank you. Hello everybody. Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. I'm from Germany and China. Donc comme nanga Stéphanie nauti Allemagne pe Chine. When you see me, you will think she's Chinese. Nota bozomo nanga bokanisa naza chinoise. But I am very international. Mais naza international. I've visited over 50 countries and over 150 cities. Donc on a visité déjà plus de 50 pays et plus de 150 villes. And when I came to Nkamba, I want you guys to understand this is by far the most special people here I've ever visited. Donc on a eu visiter Nkamba. Donc na mona na kutana batu spécial neti batu Nkamba te. I want you to know that your strength is your pure heart, your big heart. Donc na lingi boye ba ke force na bino eza mutema na bino, mutema malamu na bino. You are natural super intelligence. Donc vous êtes très intelligent, vous avez maïle mingi. And your ability to create impact for the people you love.
Donc habilité na bino ya ko créer impact pour na bato bozolinga. You're like a candle. Donc bozaneti bougie. And each one is a candle, and together it's a big, big positive impact change fire. I love you all very much. And we will come to visit you if you welcome us. We will share what we experience with many, many people, with thousands of people. And they will know about your loving heart. Thank you. My name is Simon. I am from Germany. Papa Simon also calls me Omo. Papa Simon abenganga Omo. We have come to Nkamba for the second time now. And again, you have welcomed us like your family. The truth is, we have always been family. And you are not alone. You never have been. We are all one. And now we have come to Nkamba again. And we'll come over and over and over as to our new home. And together with all of you, we will make Nkamba the new home of inspiration for the future of Congo, of Africa, and of the whole world. It's a true honor and pleasure, together with Dr. Farzam, with my wife Stephanie, and with our whole team, to bring all the solutions that we have to you, and then from Nkamba, share it with the whole world. And we together will build the new Jerusalem, the future of Nkamba, together. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez comme sentiment? Merci, nous sommes très heureux parce que cette date du 6 avril, c'est le commencement de l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu que nous connaissons tous aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette journée a été dédiée, consacrée à son combat. Et aujourd'hui, nous Kimbanguistes, nous sommes très fiers car nous avons milité pendant un bon moment pour ce combat de Papa Simon Kimbangu. Et aujourd'hui, ça se matérialise par cet acte pleinement consacré par approuvé par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a dédié cette journée à Papa Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Et nous, Kimbanguistes, nous sommes fiers. Pourquoi? Parce que Papa Simon Kimbangu a mené un combat que personne d'autre ne pouvait mener. À l'époque, nous étions esclaves, nous étions colonisés par les colons et nous n'avons pas su nous en sortir. Il a fallu que Papa Simon Kimbangu prenne le devant. Il a fallu que Papa Simon Kimbangu se prononce pour que son message passe aujourd'hui. Ce message est le suivant. C'est un message de paix.
Papa Simon Kimbangu a passé un message de paix primordial aujourd'hui pour le cursus de cette église. Et aujourd'hui, nous devons amplement méditer sur ce message car c'est un message non seulement prophétique, mais à la fois politique et social. Vous êtes le numéro 1 de l'USK. Comment vous êtes préparé pour fêter avec faste ces grands événements? Comme étant numéro 1 de l'USK et avec tous mes collaborateurs qui sont là à mes côtés, nous avons fait un don. Nous avons fait un don de 500 sacs de ciment pour la construction du mémorial qui est en construction ici à Nkamba. Alors, à part cela, nous nous sommes préparés comme tout chrétien kimbanguiste avec nos contributions habituelles et sous d'autres formes aussi, je peux dire. Donc c'est de cette manière que nous nous sommes préparés. À Lingala, pour l'événement à Lilo, vous allez l'université Simon Kimbangu, une délégation menée à la cité Saint-Pétain. Oui, les alliés fêtent à Ebiamoune, fête à le 6 avril, les alliés fêtes Oyo et réunissent à Kabatou et Bélé. Partout dans le monde, pour Nkamba se ressourcer et puis que kamate ya mokonzi pour les malubanaye et puis que histoire ndenge lingomba et bandaka pour le 6 avril n'a tout répété pour na bandeli et ça mokolo papa Simon Kimbangu abandaki musala na donc mission na ya bandaka na date du 6 avril yango wana batu nyonso bayaka na Nkamba pona kozwa histoire wana koyeba histoire wana et puis koyeba ndenge lingomba et fonctionnaka et puis so bandimi ndenge to se préparera tuna mutayaka na contribution na ye selon bikate to esengami na mokonzi ya bule neti sikoyo touti na temple oyoki message à conseiller direct papa Mbenza Kiangani oyo apesi alobi mondimi nyonso partout azali akocontribue na $30 wana biso toyebi ntina nango te mais bango bayebi ntina nango na kondima na biso mpe yango wana biso topesa bacontribution wana mpona totonga Nkamba epuis mpe nsima ya kotonga Nkamba biso tozwa mapamboli pamba te balobaka ete ntango nzambe azosepela bino bato tozwa nini mapamboli donc yango wana biso toye na Nkamba mpona kozwa mapamboli toye na Nkamba mpona totonga Nkamba pamba te Nkamba yango nde ezali siège international oyo ekoyamba mabota na kati ya don ya université dans l'université, ils ont 500 sacs. Puis 500 sacs pour la construction mémorial où nous allons malgré mes salaires, vous constatez mes colonnes à l'université, tout ça, mes salaires makasi. Mais étant bandimi, étant institution monnaie, pour croiser les bras, tous les cas sans cadeau. Non, il fallait tout proposer le comment quoi monnaie au bâton à l'université et contribuer à Botongi Kamba pour mémorial les gens à Katia Kamba. Contribuer à Katia Botongi Kamba. Merci, monsieur le Président. Merci pour la question. Je pense que Lingomba ou Ekobi Kosala, ils ont tous à la rana botosi. Toyo kaka mingi oyo konza bula rusenga na biso. Pamba te kimbangiste aza motu oyo ya mibeka. Kimbangiste aza motu oyo ya botosi. Kimbangiste aza motu oyo asala bisala. Donc manière na biso ya ko se comporter ndeko lakisa na mokili mobimba ete awa vérité ezali. Pamba te soki totamboli na busolo, totamboli na maluba nzambe, nde mokili ba ko comprendre ete ya solo esika wana tata nzamba azali kuna eza ya solo. Je pense qu'il y a un nde tukoki. Merci, voilà, merci la presse. Merci.